Bote bande konya surtout partout ici que je mets bino. Ngai wa bino Marie la moi animatrice na bino au Canada. Na Edmonton. J'espère que vous allez bien. Modèle bozo tungisanga pour ma fiston sai oyo. Ensemble. Ferrari. Kennedy Kalamba mbote na yo. Bon, vous avez un coach à la bino, ngana okena bino kutu gauche droite te, ngaza mwana kitambo. Na botami na kitambo, na koli na kitambo. Fiston sai na ebie na ndenge Aisha Luma, na ebie na ndenge ya mwana kitambo. Donc, na ebie na bana kitambo ebele o bavanda à côté ya mai makelele, po Fiston sai ya tonga ndaku côté ya mai makelele. Naebi koana très bien. Ngana koli na Lusambo, ya poupette Miss Lolo mbote na yo. Ya poupette Miss Lolo mbote. Laurette Mazema mbote na yo. Florence la reine et tout ça. Bonjour. Glody Leso. Bon, ngana boy na beta na nga mabaku. Na boy na kene midi à 14h. Ngana zarasu na Kishasa te. Alors, tout bien la famille a fiston ça et bozela na kota mbala moko na bana kitambo pe voilà problème eza awa bino surtout boyebi fiston sai ba photo ebimi balobi ke abali deuxième femme maman Nadège Sarah Dola mbote na yo abali maman Nadège. Toyebi fiston sai biso nyonso toza na mwasi na ye mama Vero babandi na ye na pasi donc fiston sai aza mon sang tout est les noirs alobi alors depuis quand qui deuxième femme est comme péché eza péché te mais na ndenge toyebeli fiston sai akumisaka mwasi na ye babandi na ye na pasi na ndenge abala ye tomona mariage oh comment ça nazaka songi bientôt jumeau. Mais toujours le actualité non, tout le information. Batunyo surtout bazo tepa na koluka information. Tout ça na posa toye baso fiston ça abali maman Nadège, so ba photo ani za théâtre oui ou non abali maman Nadège. Il faut montrer bisabiso siko na ko tsabande ko na e. Boze. Tout information. Si on a place tout bandaka ko luka ko tambola gauche à droite. Ma sœur Zela. Ma sœur oui, un instant Zela. Na place tout luka. Toujours luka ba information bisonion surtout. Mais tout benga famille parce que fiston ça azozwa na téléphone té. Tout benga famille na bana kitambo parce que so fiston ça ya bali ya solo bana kitambo ba oyebati. Encore kitambo ezaka songi banda na velodrome wana ti. Ben voilà, Liliane Makengo. Nazana ndeko na ya na linga na eba na bana kitambo pona koli kuna tina ye poto nga na longwe na kitambo poto na ngai na 2002 na ye. Naza mwana kitambo 100% kitambo velodrome na Lusambo. Alors ngai ko bima na mnoko na ngai te na solaka na bana kitambo na ndeko ya fiston sai nazani na ligne. Alors on appelle ça ba sponsor na ngambote Antonio Mbungu na Genève na Suisse respect. Na monsieur Antonio Mbungu na Suisse na Genève. Thierry Angel Amputu. Na kati ya Canada na Montréal. Philomène Okita Jombote na yo. Thierry Angel Amputu mbote na yo. Moïse Matiki na kati ya Irlande na Cork mbote na yo. Shiro Chamala. Oh, kitambo za na songi. Bandal na kitambo. ML Tembengani mbote na yo. Obona ko singa za mwana kitambo botu na ya poupette ça na Rotterdam. Tabo kimi singa ba sponsor na ngai. Antonio Mbungu na Genève na Suisse.
Thierry Angel Amputu. Thierry Angel Amputu mbote na yo. Iget Kamanzi mbote. Glody Leso mbote na yo. Glody Diasuka ya bato Atresi Mbelenga mbote na yo. Zoro Mabiala. Na Zoro Mabiala motema ya bato Tash Emanzalo motema ya bato ya Sir Brigitte Kiazola mbote na yo. Iget Kamanzi mbote, Fula Ngenge, Véronique Yemba mbote, Jean Baby Mohamed mbote na yo. Bon, to banda babulim stande ko batangi na kombote. So ndeko na biso alobi na katimba moko live po naza na Canada te naza présentement na Europe. Na yeki po na sali mission na président José de Londres. Donc voilà. Likambo esalinga pasi moko emenga ndenge tomona kaina Véro mibali bandoki to confirmer na noté akuna matata mbote na yo. Junior Galeno na Bruxelles mbote. Guilain Kambi Force One mbote na yo. Motema Elga Diesel Deble Kinanga mokonzi ya kati. Bon to bandi. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour ma soeur. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ok. La côté ici, on en direct dans les news. Na sola qui nous a privé, on dit maki. Alors, d'abord, il y a le baquet. Oh, qui sera les news des stars. Donc, le quoi, il y a de quoi fiston ça. Il y a un moment où qui sont pour toujours information. Ma cambo ils ont les cas présentement dans les médias. Fiston ça y a une deuxième femme. Alors, il y a un membre de la famille, ils ont mieux placé pour nous faire cette information. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paie location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Il m'a pas nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodute te na ya bino peza ya koteka ngana boyinga moko na beta mabaku yango moi na kotisi na lini pona oyo oza prête pour to sola. Alors, non, gauche droite. Est-ce que fiston Saï abali maman Nadège, ma photo tozo mona na internet il y a mariage il y a fiston Saï na maman Nadège. Est-ce que ça mariage à solo ou bien zali théâtre, tournage à théâtre? Bon, fiston Saï abali maman Nadège à solo. Pour répondre d'abord, fiston Saï. Mon frère a banni maman Nadège à solo. Les enfants. Si vous avez besoin de surtout,
Fiston Saïsa aza na mwasi babanda na ekala ya bomwana eloko choqué bato deuxième mariage na Congo ezalaka nango mais ce que eloko choqué bato komona Fiston Saïsa ndenge azalaka na mama Vero babandi na ye na pasi na ndenge avalorisaka ye ndesko yango choqué bato. Est-ce que mama Vero aza au courant que mobali na ye abali deuxième femme? Un peu d'éclaircir, bateau voilà dans biso. Maman Nadège avait moi sa fiston ya kala. Maman Vero sa belle-sœur na biso, maman ba na biso na ko boyete. Tout ça comment va rester belé. Pour moi c'est notre capable si ce qui a moni ba vidéo que ce circuler mais il va nous cicater pas na ye. Ah bon? Oui, maman Vero a émis Nadège depuis longtemps, Nadège a moi sur la fiston bekala. Donc parmi les ex-fistons à souffrir na bango, à souffrir na bango, Nadège peut azana. Ah bon? OK. Donc si maman Vero zakananda kwa libala wana ndepe babala ki mariage ya wa ou bataba biso tout au monaki nenge fiston a valoriser ki ye. Alors maman Vero yeba ki ne kazana mbanda komo na Nadège. Maman Vero a émis qu'elle a un combat en Nadège pour à chaque fois il a des alara. Ce qui est numéro 1, ils ont bien à mobile à tout moment, je sais pas joie, famille peut voilà circuler, il y a partir on est comprendre que non mobile n'a pas comparé, il a film on a tenté mon comme Nadège. Tellement comme couple là bateau, on va sur la chambre de éviter mais on a émis. Je confirme que la carbonate manquée on m'a bien les bima et en plus Nadège pas bien que maman Vero bien que Nadège ça m'a nanaé elle s'en fout à qui pas monter la liska bardon bote na yo. OK mais sikoyo toyebi ke mibali ba trompaka basi na bango ya ndako majorité ba trompaka mibali basi na bango na ndako mibali batonda na bango te makambo ya kindumba na kombo ya Fiston Saïsa toyebi yango ebima mais avaloriser quand même maman Vero mais siko ekomi na niveau nini bakoma tina libala et si longtemps que no baboyani te ba divorcer te na maman Vero na ndako ekomi ndenga kindo bala maman Nadège. Explication est vraiment important qu'il nous explique mais on a le droit quand même pour bâtir aussi pour le bamaber sur mon frère donc parce que ça fait très mal le niveau famille là les brosser les émissions donc au monde ils a qui oui fiston azana moi sina Vero au monde entier amaba na biso Vero monde entier puis Vero ils m'ont pas ébi na za comptable ngande maman na bango ngande mwasi ndako donc ngande maman na bango te Fiston Saïsa à un moment donné à comment on a dit là il a besoin à ma famille na poto mais là il a besoin à ma famille na poto est bien non aya bokomi maman botaba mikanda des alaki donc komi faut ça nda côté siko lokola Nadège aza na facilité na circuit wana aza na facilité na wana yebi yango ndenge ese pasaka ayebi yango te atolaki na Nadège non dans besoin famille équilibre Nadège et là on a comprendre que ça Nadège bozela a expliquer après na otuna mituna na bino boto la fils maman frère pour pas kota ngote et à place na ye na ndenge na ye je peux aussi et pas qu'il y a obligation là je ne sais pas mais avec ça qui mobile mais non on a un problème qui est en facilité pour la démarche wana ba bikanda wana bana bazwa mikanda batapoto ne bayebi soki na solution obengo zela ma sœur Zela donc maman na biso ya ndako mama Vero ayebaki ba démarche tout au mobile na ya zo sala pona makamba mikanda ayebaki. Oui, ayebaki mobile on sa ba démarche na yebi des places wana toka ayebaki et dans Nadège mbanda na enda zo facilité. OK. On va dire faciliter la démarche tout et Mickey ezaki na Nadège. Mais Nadège pas qui na posa mobile à bala ba umeli na mobile ba kutana kala ba terrasse na ba bana ba kwe otro ba bonga a umeli na mobile puis azana bolinga makasti envers mobile peu importe mobile za marié biso ba
tokisa topekisa tolemba totika alingaka mpena ndeko na biso lokola akufa. Combien de fois mon frère a proposé même bakabwana pour le bien de son mariage, bakabwana a boy a lela simba te a discipliné mobile baniteni na ye je vois na ye ba première bana na ye azakawana. Pour un moment mobala osala ba démarche pour na mikanda. Moment on a à profiter, je sais pas, mais tant que belle si on a pas bien on peut profiter. Aïe, c'est pas l'inga on facilite ma boutou mais ça besoin au balanga après makambouana. Aïe, on va aller dans le badatu à balité mais à balaké après de par la famille à René Poto. Le moni ça qui se fait par naïe. Les maillots kanaki. Donc fiston ça ateki libala nae kaka likola makamba mikanda andimia ki no bala deuxième femme ka pona bas mama Verona bana bazwa mukanda. Wow. Et alors d'autre part mes parents essaient à mon biso apparaît essaient à mon sacrifice mon besoin passe pour le bien de la famille non ça les mokaka na éviter parce que ça les mokaka pour le bien de la famille na ye on est dans motema yana na éviter est-ce que ça les mokaka na dej mingi et bien mais au moins après maman nyonso on va voyage. OK. Mais c'est pourquoi ils ont choqué Batumakasi bon sur les consentement na yemoko artiste fiston ça c'est yemoko andimi ba engagement na azwa deuxième femme et moi sina yanda ku mama Vero andimi ayebi ke baba limbanda na e est-ce que ils ont choqué Batupwani? Bon ils ont choqué ils ont choqué bon ça rapport ba yebité ba yebi na déjà na ya fiston depuis longtemps et ils ont choqué bangoté. On a déjà depuis la yebi na fiston. OK. Donc bah non. Bah on va yebi des ont choqué bango et puis na maman Véro ata yo qui fiston à la base 50 ata yo qui fiston à la base 100 et dans la qualité mangwana la kaisa ba possibilité na ile ba bien na ye aza première dame aza mwasa liboso avant ba bien ya mobali na ye aza ba bien mobali na ye donc mwana monsieur tala kaité sikoyo ba to ke bango eza parce que ba yebi na bango pété oyo fiston asolana na bien chef et alors yebi au moins sambal ba solana chambre même biso ba belle famille yebi en côté là tu n'auras question est-ce que ba sûr que ça à la moitié voilà uniforme mais je dis bien uniforme ensemble et pour là souvent la caméra ezangi te bata ba iPhone bazalaki ba camarade ya fiston ou ba proche bazalaki est-ce que ba client si quoi il va quitter un jour vidéo copie vous assure que ba couper ils en ont pour na secrété pour la raison car part na ya sali part na ya la kati mwasi na ye famille qui zela un instant zela président José de Londres naza na sa l'émission na ti au palais batwazo yoka temo wonde obengo za ko insister ya on a ti au parler oyoka non c'est bon c'est ça na okafika ngo c'est ça tellement excusez ma dérangement. OK okimi moninga no saisa balima ala bali deuxième bureau bien na bino ndenge moko tout à l'heure inchallah ouais c'est ça qui on a José de Londres. Oui ma sœur Bolimbi siloba non yango na ka expliquer alors on dit que il y a ça on va la savoir par na ye. Et après, à ça, le reste, ils ont moi, c'est pas mobile, ils sont dans l'intimité, donc, ils sont éviter. OK. Mais balobi que na déjà ça na bana 4 azaki déjà na engagement na e aboti déjà bana pena mibali mususu. Mais alors pourquoi qu'il ne obligé fiston ça abala et si longtemps qu'il a ebike aza déjà na bana 4. Fiston pas ni. C'est obligé. Il y a fiston de konanga et frère nanga na association de mission azo ba niveau nanga eza bazala kadiana na deje
Nadège n'a pas dépassé l'inter. Vie n'a prévu dans le banque, pose à vie n'a à 50 ans. C'est sa vie privée, sa vie n'a pas été. Ils ont dans le bas. On a Isaac. Nani. Il y a fiston à Zaradana Mosnaï. Bazala. Et le cas des assistants, on a marié, mais alors chérie, ça va, ok. Dans la maison, on a coupé un raté. On a déjà dit que on va dans un benguité. À respecter, à va vous mêler. À respecter le principe de ça et puis ça donc tamaïla et ça donc tamaïla fiston va vraiment tamaïla il y a fiston sur intimi que wana intimi qui est côté en actualité on les calme miniature de nous benga à quoi l'inga jamais que kobala era balié d'abord premièrement a eu intérêt c'est ça a eu intérêt intimi n'a risque a eu intérêt na. En tout cas, oui, c'est important pour retenir le passage dans les news de Star que fiston Saï a bali maman Nadège azana bana nae et que maman Véro moi c'est andako ayebi na relation wana et fiston Saï a bali maman de Nadège pour na intérêt pour retenir yang wana. Donc nous sommes circulés na internet c'est vrai. Et alors yo do camarade intérêt de boso bolingo pesa wana. Ah, ma sœur. Na boite yo ozwa part ya fiston Saï bolingo fiston Saï ça na maman Véro babandi na tango passe biso tout ebili solo fiston Saï na maman Véro et bon ce qu'on a respect batu ba pesa ka fiston Saï atika maman Véro ke no bala mwasi mususu ayeba ki on ke un jour ko bima na internet ce que ça intérêt kasi sur les intérêts là on est repoussé pena fiston Saï ke no bala mwasi pe déjà ça na abota na ebana mususu tandis que maman Véro abotina fiston Saï kaka bana wana bazana ewana nani je pas besoin de bana il y a pas de bana balingani babani basangise bana bon biso tolinga belle sœur na biso Véro mingi abote biso bana na bana biso na Nadège on a avant to no moneka likango to bengi likango avant avec likango oui balaka likango ni mobali mo sa trompa lika mwasi siko loka comme dana mo liba comme na libala asa to likango te to ba vérité aux sincère comme belle sœur. Donc, nous avons le corps de bataille pour y avoir fiston ça dans ma case. Donc, on a amené par côté de rater la famille. Et on a les caméras, on a un bateau qui n'a guidé pas moi. Ok. Donc, le roi il m'a allé sur la famille, comment il conduit la famille, nous sauter pour le babino pour le bakara, amen. On le route non ligne. On a commencé. Attends, c'est mieux qu'il a remarqué respect devant ma lembe pour il y a fiston au lingangoté donc total quand la mise oui beaucoup peut ça quoi fiston ça oui ça là oui mais on imposé il y a fiston ouais Nadège on va on déni alors wow biso dans choix ba benga biso ma boka puis style à soloté on va y barater ba ndeko biso mon ne soit décision et ça est-ce que il y a quelqu'un qui va na Nadège wana na place ya liquide wana papa na kena est-ce que biso famille ata moko tazaki wana na bien famille zaki te ezaka ba relation proche ndi bazaki belé mais famille zaki te pourquoi ben si famille te po bozala ki contre bala Nadège ya mon famille yete pas seulement contre mais format qui pété donc après préféré naé batunaé ya théâtre bazala sur place que famille ba accompagner avec no bala maman Nadège bon abengi batuna boké batunaé bon na ari bala maman Nadège famille vraiment bon na habité so vraiment peut être nene toza bana noko ba to ba fa munene peut-être batusu ba yebaki te mais ça pena batusu na famille pe biso ba surtout kipé. Mais selon yo nani akoki kobimisa ba photo wana ya mariage actualité o nana bimisa mon internet pour to longo na nous fiston ça na limite fiston ça ben sera na ngai azala choquete mais loko yo ngana oloba ngapo na ngai zaka mwasi la salia oh maman Véro maman Véro te maman Nadège mon ta salia ah ok alingi mokimo bimbe yeba ki akomi mwasi a fiston ça
ata babandeli mokili ezaka na dege na sali yango yebaka la page nde tolobelaka vero okoya mpe kolobela kombo na bayeba ye amoni ke nazali deuxième femme oui babalinga malgré je suis deuxième femme babalinga quand même nini yango kombo sindi kutu deuxième femme bakoyeba ye ndenge ninga nayebana te akoaki aluki kaka mutu mwa utilize kaka mutu ozwa bavideo obimisa ndetika ye azongene nsima me mpo na nga ndeka fiston naomona ezaka belle sere na biso moto oti obala soki ngai te bandeko na ye mais azwa problème na fiston tala siko ndenge asali réputation ya fiston saisai nde mpe ya fiston azamaka makati bon nayebi ke rom azobenga mpe mobali mbala oyamba te peut-être kolika mpe se explication claire mobali neti nga nayebi ke selonga nde nayebi likofona nanga linga te likambo ebima na actualité sans que mwasi nayiba ayebaki lokwa libala esami même pas longtemps ayebaki moma nini ovanta mwasi na ye aexplike maintenant lokuta mivanteli mwasi na ye te ale makambo ebimi na actualité esalaka donc tolobaki fiston saes aza na ye pour rien po asali yango en cachette malgré mama vero ayebaki na ndako mais asali yango en cachette moto asali mabe nde ezali na dege po abimisi actualité yango. Oui. Alors, mais ndenge bovandaka na mama vero nde bokendaka na ndako est ce que nungu ezalaki na ndako mama vero aza mwasi mabe eza na makambo mosusu ebandeki kosepesa bino basemeki te te mama vero azalaka bien mama vero azalaka bien oui aza trop capricieux ezalaka moto bacaprice na ye tellement mobali mo babondela bino trop mope bikomisa lokola bébé mais motu mpo vani bien fo oyeba ye kaka donc tellement toya ye toyebi badefau na ye toyebi babolamu na ye tosalaka effort oyo ozala na ye bien mais ke tomona mabe naloba mpe mabe moko ya ye mpenza donc nayebi te naomona yango te oyo naomona eza kaka nga na mipesa respect tanke belle sœur ye mpe ya mipesa respect tanke belle histoire na biso donc yango wana kaka. ebongo kote ya mama Nadege malgré aboti bana na mibali misusu edérange bino mpe teke bomona ye lelo akomi madame mpe fiston saisa ewa aza ndeko na bino bon nga naloba nga na part na nga donc mwasi esali mpasi mpo papa fiston aza kuta marie oloba pour le meilleur pour le pire donc abali esalaka mpasi mais namona ngango grave te mpo soki moko ya fiston amoni yango grave bandimi kolata ensemble nga na obetana likamba ensemble wana badai bo mibali ya kitoko wana ye mona nkolo mobali alati ensemble na mwasi na ye amoni yango grave te ebongo soko biso tomona yango grave na ndenge nini bon bato mosusu bacamarade ya fiston ndeti lelo na ntongo na kutana na camarade moko ya fiston selon camarade ya fiston akowaki na deja mérité mpe asupporte mpe trop apatiente mpe trop alaka ye libala ye moko ya fiston alaka ye libala zala lese na kobala yo donc na ngai ye papation te aboya nyonso mpena mpona ye fiston tolobani bacamarade bamoni normal babi mosango mpe amérité tolobani. Alors tant que yo moko poza mwasi un jour mpo okobala kondima libala ya deuxième bureau oyebi ke mobali aza deja na baengagement na ye aboti mpe bana bakoli okolinga libala ya bongo ya deuxième bureau wana siko na otuna siko yo tanke mwana mwasi okolinga libala ya deuxième bureau po otia kaka mobulu na libala moninga yo mo deja olobi ke otia mobulu na libala moninga ebona olinga pourquoi yalo malamu olinga mobali akufela na ye mwasi osoka divorce na ye bon c'est normal okokanga motema ovandi na mobali aza na mwasi na ye aza marie et puis ça eza star ti okufaka ozalaka star kombone kosilaka te na actualité olibaka ekota kaka libala bongo ofingama nde azofingaka pourquoi okoaka ozala mwasi kitoko français mpe vanda mayele vanda aza mpe na mwa mokie na ye mpe nani français vanda nani france Nadege ok nakasi ozoba saisa
Nadège azabi na français vanda tangi wa classe na ye donc azabi na moi sipenza oko ni ngaka mi kota libala mombo ya tako to lingai mobali mingi nde ba camarades ya sister ba lo bali combien de fois piston boya ye partinga ba pardon bonde ba mobali sala nyonso me ko boya ngate bon to ebite ce que fiston bali ka pona mawa to pona bolingo. Ok, donc tokoloba ke maman Nadège alingi pona lelo to amoni situation ya fiston ça ekomi ndenga komi na mbongo atongi ba lopangu na ye nde ya mwana andimi libala deuxième bureau po soki ezalaki fiston sasa ya kala oyo toyebaki na ndimi te kalingaka ndima babale deuxième bureau yango nde likambo estce andimi babale deuxième bureau wana po fiston aza na mbongo wana nde na oyeba te réponse na kopesa place wana mais oyo nayebi babanda kala même eye fiston azalaki na mbongo mingi te azalaka likambo ne ya kala bamakambo ya kala. Merci beaucoup Nathan na Zio pona opesa biso explication o ngana zaki na ngoya uyoka ezaka ya mwana donc tolo basiko présentement maman Véro na bana bazana poto nde tolo baboy bana poto. Ah ok, mais est-ce que ba osala mariage civil poto moni wana eza coutumier ba okende petit na civil pona Kishasa fiston ça c'est aza marié civil coutumier ti na église siko na Nadège ba okende petit na civil. Ok, nete, ok, bon, papa la maman retient là. Ah, ok, donc basuki ka na coutumier bon. Na évité hein, pour na basuki ka na coutumier bon. Ok. Pourquoi moni que maman nani Véro belle sœur na biso Véro za na poto déjà. Ya moya sepel papa la ko pas à Watsi na évité. Ah, ok, siko na ba projet maman Véro na bana botika la libela na ki na poto bazonga sokini te anatanda bazoni kanda azaki vana posa bela base tika la poto ok kine tika ba tour voilà donc il y a ka uzonga. En tout cas sans te mentir vraiment présentement na internet fiston ça c'est à décevoir bato belé baza très déçu na koyoka nouvelle oyo ndenge ba mona kaina maman Véro bandima iteke fiston ça c'est ko ke no bala mwasi mosusu na yebiso peut-être comme na matoi na bino bato famille te mais si ton ça ikombo na ena minute o yebika na internet ne ba bambara mabanga donc kombo na eza ezo circuler malamu te bino pe bozana bino à l'aise na dans l'est là où tu bana ton na ko ata oliate bazona ba tunsumu tunsa ko finga fiston te azo finga fiston pour na iloko mais un jour tu es à regarder dans silence pour ma caméra moi chaud mais tu es bien avec l'émission nous allons clairement pour déjà senga qui est sur ma boîte d'équipe pour mission mon co à me expliquer bateau. Ah ok wana na bo solo ya politique bon tu es bien sur l'équipe pas nani mais total la mambo ndekele. Ok mutu moko atuni awa mwana ya Nzambe atuni question sikoyo fiston sai alingaka nani makasi na motema entre Véro na Nadège. Bon, nayebi te mpo na nga nde akomisaka maman Véro na ba TV nde akomisaka mpe Nadège na privé. Donc maman Nadège bakumisaki na privé donc biso toyebi maman Véro mpo bakumisaki na public donc eza lokwa Kofi na Cindy na Alia Kofi bande kokumisela biso Alia Marlène Kitambo mbote Kofi bande kokumisela biso Alia toyebaki Cindy azalaki lokola chanteuse donc sikoyo ekomi lokola sai maman Nadège na Véro na télé fiston sai akumisaka maman Véro donc na kuzu mpe akumisaka maman Nadège. Donc en général alinga bango mibale po bango mibale abandi na bango na ntango pasi basi na kala bale bakutana kala omo baboyani bazongani basi na ye ngana biso yelo basi na ye balobi ozobanga babi belle sœur azobanga fiston sai siko soki ayoki oleki na émission boya obeta yo vi ke ye mutu aleisaka bino abetanga te mais nayebi te so acomprendre voix na nga naosala fois na changer voix mais ezobimaka nga oto aza azocomprendre mwana oyo akozela ta code akozwa te atolaka yama $300 na nga nayebi te so na ozwa lisusu graisa pindi mbote ok mais olobi mpe eloko ya mabe te ofingi nango mpe mutu te okumisi bango nyonso basi mibale
ofingi ni mama Vero ofingi ni mama Nadège yo confirmer biso kaka ke eza libala ya solo eza na mu théâtre te elo tonga to yebaka yango wana olobi na ope mabete voilà yes I saw bika pamba ya tali kama mabeta muna nga mabe yo muto akanda okay omona te mo so sale ni konsom tenga le ka das likamba moko wow yo penzo yebi bien alors si comme message au repesa ndeko na Fiston ça vu que makambo comme déjà public to ebi déjà ki aza mobali ya basi mibale moi liloba tant que petite sœur au vendre na oyebi très bien bon message d'abord on peut ça na public ba on na biso ebi que bolingo za compliqué tolo bakanya size na ya fist bokanisa te ke so moto akomisaka mwasi kato moma azoyeba kombo na ye nde parfois na moto bapenza azalaka toyebi te babilo mosusu mona bakoloba na minoko yango nde ezalaka mitema te bokamba na kristian na banga te mpo boyebi aza moto alikoko te abala basi mibale na monde toyebi ke epanzani patike aza moto actualité aza moto ayebani aza star oyo akosilaka te yango epanzani mais tant que stable na bino ndeko na bino congolais bofinga te boluka boyeba cause et pour na nga bandeko na ngai frère na ngai soki azoka biso place azali bango mibale baza daya babelle sœur na biso yo moyebi pourquoi ndimi okoma temps na yo bolata ensemble nde bolataki okende na place oyo bokendaki wana bosama mo bolekaki wana donc le vrai cause na bolingo yo moko yebi mais tellement que naza mwasi naza leki no mais naza mwasi na yebi bolingo ezaka plus fort bolingo so moto olingi moto mingi okosa erreur mo boye ko regretter après mais olingi déjà c'est ça la mi erreur elle a déjà consommé et qu'on a bolingo alors assume-toi ndima ndozo ndima ravero toki bolinga na de belle sœur na biso nzima ye même pas la biso famille tout comment on considère parce que jusque là tu considérer non a des pensa te OK yo ko ti sa vero na mitema na biso alors yo pe ka nto ko tsa da de soki to nzima ye to ezana ngo ezaki no ba je kaka po apesi ba na biso mikanda wana to yebite yo ne faut faire comprendre so ndo garder silence oui famille nyonso baza leste eza bato balinga ko mingi na famille bozanga même ba pongi na ba émission et ça m'assure yo OK donc famille à moi si na yo na les véro ba occupé ba ils ça bon pas si bazali ba ope ba linga ba manque pour respect na si ma passe j'espère que bazali alors ko garder silence te calmer situation yo mo tellement luka mo calmer OK le na koloba OK siko ba bien o nyo surtout Fiston asombela mama Vero mama Nadège pas na ba lopango na mbongo ya Fiston sai te wana yebite so emsa ko zatana moko na selimba wa OK na yebite OK o nyaso na yebika mama Vero mama Vero va bien na yo moni mama Vero ta ba yebise mon bana qui passe 150 elle s'en fout hein et pas la réalité donc pas yebika on a place na été on a moi ça été père pour divorcer ça été OK wana mama Vero OK donc baba la Nadège te ya garder ka place na ya ki première dame ya solo ko la lia te akimisi ce que grand frère na ngai Fiston na bank sa mususu ko la Nadège et on la Vero pour wow osaka la première dame en tout cas merci beaucoup ma sœur Nagnon Soto yebisi biso en tout cas merci Nathan ba gros bisous merci beaucoup bye donc voilà question zaki kaka moko est-ce que Fiston ça c'est abali oui ou non ba répondre biso est-ce que maman Vero abomi libala na epo babali babazeli embanda ba répondre biso bandeko bokoti na retabo bande la vidéo oazan de kwa Fiston sai na yebi mwana kitambo ponga pe na botami na kitambo na koli na kitambo donc na yebi pa ba Fiston sai na yebi bande kwa Fiston sai to beta na bango ba kede to beta na bango bale to beta silikoti na bandundu na veni bandundu na coin wana esika héritier wata bandeko ya trop na veni bandundu donc to beta bale wana bale kutu te bango bande beta bale ba Fiston sai ya ba garçon biso to beta kede to beta silikoti donc na ba junior ouais à théâtre
comme on est na Dino là to sakana wana na ba Dino là na fiston sai donc voilà fiston sai aza mukolo aza grand frère aza mukolo na ngai bino bato bondima ba age ba tout bomoni naza na lingwele te bomoni hein naza na lingwele te ngai bondima ba age ba tout oh Marie Laure oza na 40 oza na 50 ans na kokisa na 40 ans te bomoni na lingwele te obo zoomé bokanga botia capture malin kitambo zo capture naza na lingwele te yango bomoni naza na lingwele te voilà siko bondimi boyebi lingwele serait esila na 1900 combien na Kinshasa. Donc voilà, na côté qui live pour l'excellent bino ndeko il y a fiston sai. Bon voilà. Ba bisous na bino nya surtout émission esili. Bisous. Brigitte Pandu mbote na yo. Raisa Pindi mbote na yo, Emanza mbote na yo, grand prêtre motema ya c'est Brigitte Kiazola. Raisa Pindi ya ba Pindi. Pindi love. Raisa Pindi mbote na yo. Voilà Marlène Kitambo ma Vero aza mwasi o biso nyonso tomoni na Kitambo wana exactement ngapi na yebi mama Vero. Donc voilà nga Nadège na Kitambo na tikala na nga oyoka kombo Nadège te biso toyeba kaka ma Vero ndenga azokimi pa na bango bakutana na fiston sai nde baboti mwana donc biso toyebi ye. Micheline Bukaka na yebi te. Non répondre à la question na ndenge ni na yebi na ngate. Lucivi Calandrine merci. Nadia Nataka Songa mbote na yo. Donc voilà. Oh nga na kokosa na part na nga yango na kotisi ndeko ya fiston sai c'est mwana Kitambo nga na yebi. To ande kobeta na ekede ndeko fiston sai wa leki. Yango mo na bengi mbala moko parce que to pesa na bambote na ba WhatsApp. Voilà. Mais Marlène Kitambo to yebi na DJT mais babali déjà. C'est tout. Et Manza le grand prêtre. Iget Kamandi mbote na yo, Babi Makumbi mbote na yo, président Herman Kassomo mbote, Marcus de Killer mbote na yo, Aimé Koutima mbote na yo, maman na Claudia, tonton Chris Masia la mbote na yo, Anima Kwaka la mbote, Funa Ngenge mbote, motema ya Elga, Guilain Force One, Guilain Kambi motema ya maman na biso Elga Diesel, Deble Kinanga mbote na yo, Marlène Mambote mbote na yo, Jennifer Désiré mbote, Zoro Mabiala motema cheval sans tache, présentement naza na Europe, na okende lobby na kuta na vie Zoro Mabiala, lobby na okende Suisse, lobby vendredi, na kuta na Zoro Mabiala, na sala émission na président José de Londres. Donc lobby na na Genève, na kuta na sponsor na nga Antonio Mbungu. Après na ke pa Zoro Mabiala kolia pondu madesu. Na makayabu. Mbota maela Moudidie Masuki mobala mandefu a pembe. Je t'aime aussi Marlène Kitambo. Nadège akomi Cindy. Ruth Makulu bisou na yo. Nadège akomi Cindy voilà. Bandaka Kofi a officialisé na Cindy. To mona basi nyonso ya makangu ba kobima bando ko obligé mibali na bango babala bango. Mais siko Cindy Leker akomi siko première dame parce que Ali a Ali a quitté Simandoki. Marlène Kitambo émission Air Nini. Na habité na José de Londres na kuta na samedi. To ça une émission samedi na habité Air Nini. Non ça ne samedi na dimanche et puis na zongi na lundi. Francis mi a tembo mbote na yo. Donc voilà. Après on a na beta tour na Belgique. Junior Galiano mbote. Bisous. Bon. Bah on a tangité bolimbi ici. Bijou anapata na Cork, Bijou anapata ex danseuse à Kofi na Cork na Irlande. Bana Irlande mbote salon waba coiffira Moïse Matiki Shiro Chamala wana ba kondi ya Irlande na Cork. Tambo yoka Irlande wana ba kondi na ngo bazali Moïse Matiki na Shiro Chamala. Na salon waba coiffira reste pena bino Angela Meza mbote na yo conseillère de luxe na ngai Blandine Chibangu Fololo
wana conseillère nanga motema ya bato ya papa na biso Christian. Tonton Georges Dimambu motema ya tantine mami. Thierry Ndeke, bonjour. Oh, papa na biso Thierry Ndeke, umela. Osungara babola, osungara ba orphelin na ba orpheline, nzamba mona wa pambola oya mingi Thierry Ndeke. Respect na yo, na muke ozwaka, okanisaka bano bakufela, bano babwaka bango na balabala, nzamba mona o vraiment au fond de mon cœur. Tobosana te pona ozana loposo kitoko, Sarah Amani pona ba perruque ya kitoko azana na Canada na Calgary wana pona ba perruque pona mafuta ozana te uniforme ngana zaka te uniforme bomoni tina kati kuna na pembe bomoni eza na place moko eza mwindo tina mabele fo bomba donc voilà naza pembe partout na pakola mafuta ya Malkia eza na France voilà na bosani na ya bana kata bisous Thierry Angela Mputu nakati ya Montréal Canada. Thierry Angela yokani Emanzalu grand prêtre Dadi Samba mwana Zoro Mabiala Dadi Samba na Londres. Nicole Balou Mabiala nakati ya Suisse. Nous allons pas na dimanche. Voilà les big boss, je t'aime, bisous le big boss. Sarah Amani Natangi, Sarah Bénédicte, petite sœur à Nana Ketchup. Sarah Bénédicte mbote na yo. Ba wario nyos na pesino bambote family 2.0. Maman mais papa na biso Coco. Blonde de mavungu mbote na yo. Voilà na kati biso a toza 15h. Namona ki président José de Londres benga kinga poto sala to bomisa émission na rappeler donc voilà. Bisous. Mouah. À plus tard. Hein? Peut-être dans un grabino live. Si on a en Europe, on a profité de tambola. Donc voilà, tant au salon live exact et au côté internet et on surtout exact il y a un moment où poster pendant mingi dans les news des stars parce que na Canada et na Europe présentement na likolo donc voilà si on a limité il y a un moment où profiter na sala live pour l'actualité à Fiston Sai.